Hosanna, Alléluia. Alléluia, Yeshua. Hosanna, Alléluia. Papa yembela yeo. Bongo ba mama ba beta minzale. Se bilenge bo pambola Yeshua. Akoki na lokumu Yeshua. Mobali kitoko masia o. Tikangana yembela ye. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Yeshua. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, la vision attend la lopoto na partage to bon de la Père Saint, Père éternel, to pambolio. Papa to komisio, to sengi kaka. Liloba na yo tango yo lingaki mokili. Otinda ki liloba na lobano elata ki nzoto bikisa ki biso to sengi ka liloba wana. Oto bengi Yesu Masia ezala sima ya partage alelo po kokisa. O papa lilobano bimaka pamba te ezonga kasa avant esala misala. Il faut ça dans misala yango ya avant yango ya kozonga. Tango Yesu Masia yaki na mokili asala ki misala na papa pe alobi tout est accompli. Pe ayebaki kozonga à la droite du Père yango papa malobo ekobima lelo na kanal ya mombo na yo ezala molimo mo santo nde aza kolobela peuple na yo eke mutu nyonso akangola ma mutu nyonso azwa ya ye na kombo na Yesu pe ba solution epesama biyano na mituna epesama to bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin et Père soit glorifié. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo potoko ta na partage to kende wana ka place to sukaki wapi to sukaki na Genèse bongo Genèse chapitre 49 verset 29 tozo tanga na kombo na Yesu. Genèse 49 chapitre 29. Jacob fit ensuite ses recommandations à ses enfants. Quand je serai mort, enterrez-moi dans le tombeau de mes ancêtres. C'est la grotte située dans les champs d'Ephron des Hittites, à Makapla, près de Marais. Au pays des Canaan, Abraham a acheté ces champs à Ephron pour que le tombeau soit sa propriété. C'est là qu'on l'a enterré ainsi que sa femme Sarah. Puis Isaac et sa femme Rebecca, et moi-même enterré Léa. Les champs de la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Quand Jacob eut fait ses dernières recommandations à ses fils, il se recoucha, puis il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Alléluia. Bande konangai. Verset o Esaïa motuya oyo natangi kaka oyo. Tangu Jacob aza koloba bana tangu sisi kopesa ba bénédiction ndenge totalaki na ba cassette précédente alobi na bana na esiko tangu na okufa bokunda ngai na mboka na Kana wana place papa na koko na nga Abraham asombaka mabele wana bakundaka koko na nga Abraham bakundaka mwasi na ye pe Sarah o aza koko na nga mwasi bakundaka pe papa nanga Isaac bakundaka pe mama nanga Rebecca nga moko pe nakunda Léa kuna et puis nga moko pe bokunda ngai kuna tango asisi maloba kati motema bande konanga na ika ko beta seke na sete na place bakunda Léa mwasi o Léa amona ki pasi bomo ina ye mobimba mobali alingaki ete avanda kinda kumoko na mobali alitikaki kolinga ete mobali asepela kina ye na Rachel po waneza ki mwasi na ya bolingo ya ponaki metala pona azwa mobali wana Jacob poka ba passer na une nuit moko abandaki ko futa ba mandarine ba fruits apesi ndeko na ye apesi mbanda na ye po mbanda na ye apesa ye mobali lelo oyo na cimetière nde bakeko koma mwasi na mobali na cimetière nde place bakeko kutana batu musu balapaka ngai na tokoloba na mokili ote tokoloba na kaka tina cimetière na cimetière place bakenda ikozala place moko milimo na bango epema ki kote moko Rachel akundama ki kote mususu place tozo benga Bethlehem lelo na Efrata Melea akundama ki na mobali na ye Jacob
bolingo na bango elingana ki kaka tangu bakenda ki na kunda bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pona koyeba ete na beta aka sete na likamoko awa Rachel awa leza ki foti na ete coutume nde tindaki ye. Coutume nde tindaki ye akene ko bala mobali oyo leki na ye. Mobali alingaki ye te malingaki leki na ye. Leya bala ki nde coutume yango na mokila souffra ki makasi. A souffra ki na manque d'amour. A souffra ki na manque ya kozala na mobali te, kozanga bolingo mobali alingi ete maza obotisa ye. Eza pe na ba sœur mususu ozoyo kanga place ozali obala mobali po famille bina okende mobali anaza na mbongo mingi. Obala libala ya souffrance. Libala ovanda ka pona mbongo soutenir ba parents na yo, mais bolingo ezali te. Ovanda na bolingo moko batinda yo ndenge toyoka na ba ekolo mususu okintudi, soki kintudi. Ovona na mabala moko ya bajar wana papa mukolo batinda yo kaka po coutume tindi yo. Ba parents totaka pena makamba coutume mususu leya anyokwa maki. Anyokwa maki. Soki azwaki place ya kozala pembeni ya mobali oyo ezalaki kaka place akendaki kopema bakundaki bango lilita moko. Alléluia. Yango penza ka kobeta sete. Coutume na biso eza malamu, mais totala coutume nini oyo nini tokoki kosala. Ba coutume mususu eza pona botosi, bana batosa, ba parents na bango. Ba coutume ya malamu ezali. Yango Jésus Christ alobaki na bana Israël, bozo respecter coutume na bino olebo respecter maloba ya Nzambe. Ba coutume mususu ezali digne te so moni ba église mi bazo rejeter coutume. Ba coutume mususu ezali digne te po ezo kokokana na liloba ya Nzambe te ezali le contraire ya parole de Dieu. Alléluia. Toke sikoyo na Genèse 50 verset 1. Genèse 50 verset 1 tozo tanga na kombo na Yesu. Joseph se précipita vers son père dont il couvrit le visage de larmes et de baisers. Puis il ordonna aux médecins qui étaient à son service de préparer le corps de son père en vie de l'enterrement selon la coutume. Les médecins passèrent 40 jours à enduire le corps d'huile parfumée pour le conserver. Les Égyptiens célébrèrent le deuil de Jacob pendant 70 jours. Quand le deuil de Jacob eut pris fin, Joseph dit aux proches du Pharaon, « Si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez transmettre de ma part ces paroles au Pharaon. Avant de mourir, mon père m'a fait jurer de l'enterrer au pays de Canaan. Dans les tombes qui s'est préparé, autorisez-moi donc à aller enterrer maintenant, puis je reviendrai. » Le Pharaon permit à Joseph d'aller enterrer son père et de se tenir ainsi sa promesse. Joseph s'est mis en route. Il était accompagné des dignitaires du pays au service du Pharaon, des anciens de toute l'Égypte, de toute sa famille et ses frères et des autres membres de la famille de son père. On ne laissa dans les régions de Goshen que le petit enfant et des bétail. Le convoi comprenait aussi une escorte de chars. Il était particulièrement imposant. Bande konanga, awa tomoni nini? Tomoni mama na likambo. Joseph tangu Jacob akufi. Joseph mutakangaki emiso. Tozongi sur ba cassette précédente tangu Joseph alingaki ko bima. Na mboka ya Kana po bayebisa keke mwana ne aza en vie. Akende ko rejoindre Joseph na mboka Egypte. Jacob akendaki place ya tia temple na epona ko bondela pona ko invoquer le nom de l'Éternel. Nzambe alobela kiye na songe. Alobi na Jacob akende okomona mwana na yo pe mukolo kokufa ye mutakofi akofinika misu na yo akokanga misu na yo ye mutu akokunda yo. Bandeko esalami kaka ndenge Nzambe alobaki. Kaka balobi Joseph ana verset 51.
balobi Joseph tangu papa na ye akufi, Joseph akangi miso ya papa na ye pe abandi ko embrasser papa na ye. Pe Joseph aleli papa na ye akei kokunda ye selon promesse ndenge bayokanaki. Bande ko Nzambe akosaka te. Oyo Nzambe akoki koloba na yango tozalaka attention na basonge na beta cap sete mingi. Basonge babi mititi de songe pe ekoki kotia basonge alokuta. Mais tozalaka ezala basonge mususu ekosaka te. Tango yozo bondela, tango yozo zela appel de Dieu. Tala Nzamba yaka kolobela moto nyonso parce que Bible obi le peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nzamba lokola yemoko alobaki lokola yemoko azaka simama loba na yepo akokisa Nzamba lakisaka moto na moto yango moni batu mingi bakoma troublé parce que ba mona kalisusu te bakoma kokende ko tuna ba papa mbikudi baza kokosa bango par-ci par-là yango moni batu mingi bazo sala ba dégâts. Bakokoso mama non doki papa non doki bakokotisa ba confusion mwana non doki boye pona ozala éloigné po obebisa libota na yo. Or Jacob yemoko invokaki le nom de l'Éternel. Jacob yemoko azalaki na place na ya tia libanga na ye temple na ye o akumisa kanzambe azalaki na Betel na ye oyo ya bandaki koya kokumisa nzambe et puis nzamba bandaki kopesa ye biyano nzamba bandaki ko répondre ye et puis Jacob nzamba alobaki na ye kende okozala na succès okomona mwana no Joseph touti koloba kala mingi tawo Léa ba privaki e bolingo na coutume ake kokutana na mobali na ye kaka na cimetière awa pe Jacob ba privaki e bolingo mwana na ye Joseph ba privaki e bolingo ya motema ake kokutana na Joseph kaka tango akomi mobange kaka tango ya lingi akufa nde place akende kokutana suna Joseph bolingo bobange asi alela alemba ndake kokutana na mwana na ye Joseph. Alléluia. Pour mona ce monde méchant de konanga yango Bible zo abiso que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour pour na ozala na succès na makamnyo soza ko sala pour ozala na ba révélation il faut zala attacher na Nzambe. Tala Joseph ba priva ki e bolingo tala Léa ba priva ki e bolingo. Or Léa kokai kokutana mobali na ye mobali akokaki kolinga ye pe na vie mais coutume esengi Léa akende kovana libala oyo ezanga bolingo. Coutume esengi motema mabe ya mokili oyo likunya jalousie ya mokili oyo esengi Joseph azala privé na bolingo papa na ye Jacob azala privé na bolingo papa na ye. Mais lokola Joseph akangamaki na Nzambe lokola Jacob akangamaki na Nzambe un jour amonaki mwana na ye na miso un jour suwe na ye kokisamaki amona mwana na ye avant akufa un jour doute na ye azalaki koloba mwana nga azaka kanvi mwana nga akufite doute na ye epesi solution un jour mikakatano na ye ba question na ye azwaki réponse. Un jour, Léa azwa ki repos, mais repos angoza nini, yo kufi mobali ya kufi. Pona nini, Léa bauta ki na banzamba bikeko. Voire même to mona Rachel akima ki kutu na nzamba bikeko papa na ye. Alléluia. Kolela ya Léa. Poto moni ata babi Rachel akufaki, Léa tango atikalaki. Abraham abaneka kubota pe na basi mosusu. Abraham azalaki na basi mosusu. Apesa ki mosi mote bolingo Bible bikoleka pesa ki Rachel. À des fois bien aimé dans le Seigneur, mo qui impose akabiso makambo ebele. Joseph yewana kunda ki papa na ye avec honneur. Tomoni Joseph akenda ki kokunda papa na ye selon promesse. Tala Joseph a respecté promesse à papa na ye à la lettre. Ayebisi même roi pesa nga nzela na ke lokunda papa na nga. Et bongo promesse on Nzamba pesa biso testament. Eza lokwa papa na tikela ki testament moko na okufa bokunda nga bo bokanga mana Nzambe wana. Et bongo yo nangai sœur en Christ, frère en Christ. Testament o Nzamba tikela biso. O ezali Biblia. Ndenge nini to
to sala kama kamususu sa to consulter Bible, sa to tanga Bible, sa olamuki na tongo médita quand même pas. Bible komaka eke komo bwena ndako ke ozwaka ngo dimanche po kende na ngo église. Alléluia. Ndeko nanga, mon frère, ma sœur, tanga Bible. Mon frère, ma sœur, Dieu a besoin de toi. Nzambe azana besoin na biso. Tomonya wa Joseph, tomonya ndenge mokili. Ezana badam so banzambe salelanga ndenge osalela ki Joseph. Est-ce que yo yebinzela Joseph alekaki privé de l'amour de son père? Salelanga ndenge osalela ki Jacob, oyebi banzela Jacob alekaki privé de l'amour de son fils. Jacob yewana un jour yopoko mona oyo yo lele la kepa ya nzambe soto kangami na nzambe wana. Jacob na Joseph bakangamaki na nzambe wana bakutanaki. Mobali na yo pe akenda un jour boko kutana. Mwasi na yo akenda likambo etungisaka yo un jour okozwa solution, mais kaka soko simbi Yesu Masia. Kaka soko simbi la parole de Dieu. Un jour pota ya motema no kobela. Un jour okoseka. Sarah seka kinzamba pambola yo koto ozali nzamba kokisa kangama na nzambe, kangama na liloba na nzambe, okomona kembo na